éprouvé, il faut éprouver. Et quand il s'est besoin de caca, et m'améliorer l'Angola de. Ouais, Jazz, merci. Angola, les gars, est très bien. Tout bazagi, c'est pas les Wesson Chivuno, tout bazagi, on a héritier. Héritier, moi, tout bazagi, c'est peli. Bazagi, Angola, n'a qu'un but, bazagi pour un clip. Dans ça, clip, il y a épée dans les autres Makalaming, était nanou. Ne Kozalawana. Contrat moi, il y a signé, contrat moi, on a pas l'autre boulot, on a autant betandou en Alvalade. Na Salmo Alvalade Django, Salmo Mounene, après Alvalade Django, on a bêté chez Junior, on a parlé en tout cas, Zalaki, bien, bah, image et témoigné après la émission Moussou donc, et on a vraiment bité à voyage dans Angola, mais Mamoutezo qui est bien disque et Kanatezo Bima. Et là, mes condoléances, c'est maintenant sur basé par pied dans le monde, d'autant plus que sous avez pas mon on a côtoyé Batou. Et Belé, Batou, de partout. Et je suis très sûr que Eliwana est affecté Batou, si jeune, et sous Ivalodor. Mais avant tout, quand on a le soleil talbongo, la prophétie, et Nenge Bimi, moi, contradiction Zali, et concernant Liwa Souzi, et Batou Moussoussou, Totali, Nandak Press Matangelobi, Babia Koufina, cancer. Il y a un ministère, et là on apprend qu'il y a même fois qu'il y a un cancer à foi. Et or, Yopé, attaqué, maman, moi, on a un jour à Souka qui est en Angola, au côté vite fait pendant l'Olanda P, et il y a un kaka. Tu peux nous dire quoi? Donc, je ne suis pas vraiment là pour Souzi est mort. Azagi sœur, camarade, copine, il y a tout. Donc, elle est partie, elle n'est plus là, donc c'est. Les passé. Na ba interprétation et bimi donc on a respect des morts. Nous les Congolais tous en côté. Mais te ba que biso tout le cas par voix wana. Souzi abelaki lamsusu mobile ne place hasard aux amoté malikolo. Bo ma ba tumsusu na tension na maladie bozo ko attribuer bango. O bando bimanaye. O bazala inaye to azali na moment oyo na ndako mo naye. Souzi akufi na cancer. Nga na confirmation passé na un hôpital. L'hôpital, ni camarade, ni quelques membres de sa famille, a confié à et ma femme, à Yebi Penagete. Souzi Naza Moutou, Oyo, Souzi avant Koufa, a Bengagi na téléphone, a na camarade de Bando sur la nette comme par brève. Ngai, Naza téléphone, na bani non na maman, moi si dans la na passé, basola na Souzi. Na kero zo camarade à Souzi Dalia. Ngam na tamboli ma démarrer voiture ti bon marché na kezo Souzi Dalia na bon marché Souzi abina ngaya na Dalia na zamba kama website na eti na Dalia na hôpital o azalaki même ba ba gité ba sœur na e o tozali na wana Souzi ya muke na sœur na mususu ya pembe boba na cousine na ba mususu o tozali ba sœur na mususu kutu place azalaki non malade bandela ki place ovanda na bandal mutu mo eba été ngam na ndo kende kuna même ba tension na komna tiki batu libanda ba ebité place ba kanga ba photo la na musu wana. Ils ont hôpital. Ils ont hôpital, ils ont na bandal. J'ai contribué. Ils ont pas nan. Ils ont une importance il y a koloba ko kende gauche droite natal saga batu. O ils ont comme isko déjà les kamom. Souza Koufi na cancer ya foie. Ti jour to zagi na hôpital ba uti o kata foie, ba to zara même na badalia, ba tchaki na même petit jumeau. Ah docteur annonça que déjà aibisaki biso déjà avant biso mususu o to zalaki te ba des sous za souster. On a eu quand même ces maîtrises là pour nous maîtriser qu'on informer était n'étant on a qui Angola na welisi na zong sa moi na boy rapide parce que moi na zaina Angola kuna parce que moi na amon na fils que maman na e biso to yebaki c'est que sujet déjà docteur abi cancer a obi gasouté na niveau commis sujet muke bande konem susu quelqu'un de konem susu ba yebaki tia za na hôpital na ndaku ezaki parce que mbongo ezanga été il fallait passer l'opération docteur aboya mbongo ya opération docteur sujet ko fina cancer en iste a koufi na sida te malade a koufi na on a to tourner page pour nous soigner peut-être papa moi mobile na ye ba copain na ye mususu na ba camarade mususu éclaircir bango oza important eux etikenga na olbakaka un pasteur W oza muta désert hein oyebi osolate pour nous lukana nous battu ba na église na yo il faut corrompre bango quand nous corrompre bango parce que toucher na faux poule. Nga tade de montikile tout na montikile ebsayo tade de montikile plein donc ogoyi ate na bajeo wana faut bien ngata na téléphone to coopérer to comme ça on peut ya solo ozo makambo mo fouté pour que nango bien te mais siko quelque part place biso mo keto meiko mona
netinga personnellement parce que nous on a pasteur Wale Samabe. Pourquoi quand la témoignage Yamuta Koufi, on allait souhaiter que ex Ngangana Guy après sa témoignage au baza toujours en vie au banaï côtoyer attaquer Nganga après c'est sur liste wana mais c'est que yo et kanga et na qui c'est pas Souzi et pas pasteur Guy wana et kaleson na yo et même pas pasteur et pas Guy Moleka wana au ça démarche ni pour récupérer parce qu'il est en peso préoccupé bato naza démarche ya osala te ya komba bato yo tanga wana nanganga lukuta na soi-disant pasteur par exemple la bandimi à église bato baolanda un docteur exemple le pasteur dans le roi docteur so yé pas docteur à couture na maladie mo quelqu'un quand il sort que était frère tala ou bien malade nanga ozobe la boye zala boye aba muto bomba secret même si toqué bibliquement parlant en tant que so autant une agent c'est là non pasteur au moni Jean 8 32 et le ballon que vous connaîtrez la vérité vous affranchira voilà Jean 8 32 vérité en haut faux pasteur ba bima ba na apocalypse comme na temps vers la fin so y na Jean 8 32 au monde a commencé que nzamba zolo ba pona ba faux prophète oyo baza ko mema ba brebis ya nzambe na mabunga ozwi information moko boyo moni posa lango ba base olobi mambo lukuta na nganga wana kaleson azo alata première démarche non kaleson na yemo banana olata deuxième ekeko wana bazo ba tionga ndak no le roi Flair parce que tu bi même na acte des apôtres apôtre Paul soki azui babiloka bato ba magicien bazo ya kotika et pas na ye a rosambelela a rotumba yango yo sali na ekeko une semaine ozonga na ndaku oye na ngoboye eloko bato ba misi minimum mabe donc laxika bato baza ba aveuglé bato ba na carte église bolimisa parce que na carte église wana na ba frère na ba camarade na ba fanatique mais ça peut-être nzambe pour te permettre ba toucher nga pour na éveiller bino moral parce que boza la bandimi ya nzambe ba croyant nzambe boza la ba fanatique ba pasteur te mais comment le pasteur Wale ça au mot traité bon soko bisanga tant que na maison mais nous sommes nous sambela na ouais bisa yo un yo tant comme nga tant comme parce que normalement on a justice pour na dans la ba preuve mobo tangible ngai na kende église wana na fuka matin bato ba église wana ba na corruption oui bité nga na muto ko corrompre parce que bana nzambo nyonso ba okena mabunga no bili tumuni etumuni na omema le loka ka ba ser na biso na ba mama na biso ne ba ko mbimisa biso boye kuna miracle c'est mona kanga mona ministre mondoki au moins la PDG mo bondoki parce que bana mbongo bana ba pauvre kande ba bandoki et loba molimo lobi wana bazora mama aza musika ti muto na limo ba tutu ba ya bafuka mama bato oyebi ya célèbre aya sur église wana total en église na ba ser bazara aya sur église wana ba ya rate yo mona nga l'église ba image ba nango parce que kuna nyonso sala mabo bokomi ko ya pe na ndena tima bo corrompre ndemo nga bo corrompre te donc même yo par le passé tant no kende kuna bano peso mbongo na bana okende kuna ndeni nga na noke kuna te ngai na pesa le contrat nga na sema ba bafle parce que na pesa esunga musa na nzambe na pesa te sunga pasteur quelconque mais na souper ça esunga liloba na nzambe batu bayoka pour na commenter on a comprendre que ça makambo solo te nga na za mundimi ya liloba depuis longtemps ya pasteur prophète Konde na mundimi ya liloba depuis longtemps ngai na sali 16 ans liloba na biela ba malade mususu oyo prophète Konde ba miracle salama na wenge batu babinga na voyager te yo kasinga na bi banganga te na bi molili na bi minda pona tambola leo na za tade de montikil na zaimi sa wenge batu tu ba bi kete wenge bo na comment na poste na yebi molili na yebi mwinda na comprenant na vana na liloba pona moni ke teza mamba solo nga place be msu banganga babo yangati ke yo awate mais je vis mieux na cause la rande profiter na cause awera te na cause affaire te na za tade ta eza attends passer ko luka ba base na ote ya okoye na faux pour mamno sali tout et compter mais ce que nangi o éclaircir juste un point parce que ils a noko et souzi o yemo pas témoigner que non meme kuna est-ce que noko na famille souzi na yebi un noko wana ngana yebi ete de deux au tout le monde souzi so ba bi noko wana bango ba yo loba mama ngana loba bien en plus non pour na ngapta de montigilo botanga ekombo oyo aza parent o aza responsable aza na ba fanatique aza na bana aza na mwasi oyo ko bo malibala ya bato e ko bepsa mamba bato belé ke boye en plus na ya église o lelo 40e jour bando asa mamba baba 3 jours na kufati
Oh, déjà, troisième, hein. Troisième, c'est que l'aime sous tout autant dans le lobby. Donc, tu n'as pas dit faut koufa. Au cas si on a été d'après 3 jours dans koufa. Pour nous relaxer, batu oyo, bazo même on a perdition, bao même ba côté ici mukili na kati église, ba passer bazo il y a un monde Mobutu Ndobo ya makambo, président Mobutu fait à son âme. Aboyara makambo oyo, il y a ba église ya ba boy. Pasteur ba yolo message. Benga tata dango na pembenit, ce que c'est vrai. Kotanga komo ya trésor putu, kotanga komo ya moi bazipe mutu, asa la témoignage que ngana bunda na garçon na pour na souci. Ngana bundela moi site. Na bunda na moi na yete na ibi garçon. Biso j'ai vu dans mon bunda. Donc na mona ta yete et logoté en plus pasteur na ebité hein. Cop na yo simbate sans blague. Et en même temps tu as découvert toujours un témoignage qui sous ça ndumba. Il y a bon marché. Comme vous trouvez bien côté et puis ça me konza bandumba pesos. Entre temps marché et le réseau peut ça passe obi ke bana famille na ye. Pasteur ozana bande kwa basi. Depuis comment pasteur okufe la té. Depuis comment pasteur pas na obat babé la raté. Et bien meni sur la Moussa. Nabi ke musée a dit na baltanga kufa ki bat balamuka en Afrique du Sud. L'hôpital. Tout le monde a caméra tan. Bino bozaka na base. Prophète Elia kata 1000 têtes. Il y a prophète Abel, il y a Bal. Ata mona mitu wana te boye kena na ngona ba place ba ville de ville pour la batumba yango. Eloko nyonso mabe bazwaka ba brilaka. Batumba bino boko moko tsango. Bato baza aveuglé l'église bazo bateke balongole lo na temple moko boye et na temple moko quelconque. So boza imanga na sachet boka e kanga marate. Sachet kanga imate. Botomé na faux poulet on a ça ma mno sala. Ezo compter les atteints apocalypse batba comprendre que l'église que to la muka tozo kende wapi. Mutacha mbongo ebele ye wana ne mutazoka makambo o achaka muke arana suka ba yamba yamba ote pourquoi boy ngana sa mele église loba na mona mamde tambolaka. En tout cas je salue prophète Condé Israël passe azali as exemple. Nous arrivons pratiquement à faire cette émission et en même temps moi nous bimi que prophète Condé abisio au soukaka na morgue OK passe pour exposer corps. Pourquoi? Ah non tout mélanger non celle nanzami na makambo wana te. Yécoute makambo non ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, à partir de Angola, de moi, consigne ça de beaucoup de l'accord en côté. Pourquoi? Ah, boyo kabatute, batuana boyo kakabatuana, nde bazako baby sabato. Nakota la corps ya Suzy, nakota la yangote, Suzy n'est plus là. Suzy est parti. Auto tikane le leza la photo, lobito au boire à polo, to la tangota sous la fête. Et pourtant, Zaki ngalisa na fête. Ataka yo pasteur, Suzy pendant la bomoi. Ah ballon hein. Ballon la bomo yo passer makambo lobby ballon atelemi yo koloba. Mutongo lobby po yebieta. Aza na famille oyo samwisi Suzy asalaka kinduma na bon marché au mona e. Ata mobali na pas aza osepela nango. Tant pas zaki moi sinanga na zwa na mamba kindumba te. Aza fine mu pepeleka nango boye biso no so fi ya balita za na ba vina ye. Aki na vina ye nga simbita ke na oyo so simbita okende ka okende. Yoza na ndeko moko te azaka ala ala msu libanda yoza banda ko lalisaka ete poni ba désert boy ko pasta bo mo beta mama mabe le lobanzambe ko komisa commerce ole bote kango pe na ndenge na bino bo mo kotsa suna bato ba yebani po komo na bino ekende mambo sala ngo pe ne dingwe o komisa ngo na tade ko motanga ba komba ba putu kaka yo pasteur ya nini na ebité hein sozo comprendre yango na peso ba verset bandimi bozwa Jean 8:32 bo tanga bo comprendre poser mission bo tanga lisusu Matthieu 23 bo kitina 13 tina 16 bo comprendre passer na nono tambolaka bo tangi Actes des apôtres 19-18 bo kitango pe na suka bo mona ndenge commence que ata Jésus Christ ala Musa mwana Jairus ba loba na fille Talita Nkumi la fille lève-toi. A kotaka na 3 prophètes na kati ya place wana. Alobani bino oyo bomoni awa bolo bate bali banda baye bate bolo bakamwa na ngala laki pongi. Mais auto la musebembe. Jésus-Christ faisait des miracles oyo apotopota tie mutu na misu. Ayebisa ete ye mo asimi na libogo. Botala Jérusalem ngaza ki fekle boyebiet. Tala ndenga za bala na famille. En tout cas, eza mawa le respect des morts ezate na regretter na comportement oyo au salir personnalité à mutuna personnalité na batu yango
après ma photo porter plainte. L'église est même la perdition ma casse. J'aimerais que vous avez numéro en contact parce que mademoiselle est belle sur ça là. Et tout le monde a sous-usité. C'est si le journal sur les mercredi. Et tout le chance au monde est pour une dernière fois. Alors or et Bradley Fakola, il faut y ezonga, battre choisir matanga, pe umeli, il faut activité zonga et pour la et par là qui peut sous c'est numéro contact sur ça battre sur Hollande. Ouais, je n'avais dit que j'ai un peu inventé, essayer de me comprendre. Numéro contact bah comme Marana, t'as des montiquils officiels, t'as des officiels ou bien ben numéro na yo, numéro moi on 081 25 82 543 081 25 82 543 ou on a un numéro d'MC Nabiso bah comment est-ce que tu sur la maman sous mais mes condoléances dans la famille il y a Suzy Ballon d'Or mes condoléances dans camarades Nyonso il y a